Et c'est la nini tant on a un conflit entre blanc na Mosaka na héritier Watanabe. Yo mon ango conflit, bazala conflit, na yebi. Oh. Bon autant blanc na le kaka a chrétien, tant héritier ko le kaka chrétien. Tant ko maratina pour blanc na Mosaka mo lobaki a retira la jamais ko ndima héritier za la frère na ye. Tant que mutu balongo déjà ligne pour na héritier. A retira la jamais ko ndima héritier za la frère na ye. On est pas conflit. Là on a rôle bana koto na rôle bani. Mon mboko toza. D'accord. Obi ke costa mutambaza. Justice dans ma casse depuis père wana ya. Comprendre. Là yo on est tombé ta musique. D'accord. Yo ko mutinda ba konuna. Ba ya ko menacer mutu ba ça la agression ya ba boma mutu. Ce qu'on a na ko katika ngani yo mikama. L'état. Yo biso to mona tema bamba balobi baza ba konuna. Biso to yebi bato ba ko sisa ba konuna za costa mutamba. Au fait rigole appelé hier pénal chef Yarumba ya Congo. Mon fait rigole. Yemda après faire rigole les a maillé sur Fabou Gaz. D'accord. Après maillé sur Fabou Gaz blanc na Mosaka. Comment? Yo classé bon la classement bon après faire rigole là maillé sur Fabou Gaz c'est blanc na Mosaka. Et ça déjà bon même comme sur bateau ba comment on a commenté ba yebi que ça bon. Après faire rigole la Fabou Gaz. Fabou Gaz blanc na Mosaka. Pour moi, ce qu'on a ba guitariste, nande wana bango. Papa Hervé, merci. So batabo bazaki 5 na Congo, mais musique à Congo mata. Mais bon ta flatterie, un peu modèle de flattaka eh. On est dans le Papa Hervé, tikanga penana loba. D'accord, na tikelo caméra. Merci, VV sur le mutalo loba. Papa Hervé, merci. Continue comme ça là on va pour na bisokté, ça peut pour na battre misusu au balukaka yo. Merci vraiment. Les na benga VV tala Papa Hervé lobi salibo. Ah, na bi bato ko bazaka wapi? Est-ce que ce qu'on tout na bato ba finga ka Papa Hervé. Ce que tu vas solo la raté, Papa Hervé la za loboko lukengu. Mais nous sommes étonnés ningazo on tient bien nos poids sur le plan financier. Somo bato wana baza benga. D'accord. Atabakero sava vraiment. Yesi maraja manaya. Bonjour. Sans changer, fait dans sa vie, elles ont changé.
nazamuka moyembe basayo na bongo kaka yo eza noe na bapromesa Persistente na l'elia melodia maestra pasante Kajaka mama Nous sommes dans la parfaite joie d'être là pour vous présenter cette grande émission qui se passe toujours dans votre chaîne et que vous aimez beaucoup, Flair Monde TV. Un grand merci à celui qui nous donne toujours confiance, notre DG Dembo Embo depuis Paris. Babi moi Samandef, moi Solara. Très bien mini Koleka Babi. Un grand merci aussi à Hervé depuis Paris. Babi les garçons complets. Babi Omonier, notre DG Babi. Un grand merci aussi à Douléator Kabir, mon réalisateur toujours derrière la caméra. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Major Peck depuis Bruxelles. Babi, aujourd'hui, Berthélan Toumba n'est pas seul, comme d'habitude, la message Yambelabino va inviter à Marc et à Marc. Nous avons signalé que tous en allé à répétition en direct, et à répétition de l'artiste musicien de la République démocratique du Congo, particulièrement de la ville de Provence de Kinshasa, Blana Moussaka, to Kiti vraiment na kati à répétition, to Kanga vraiment. Blana Moussaka président et à Luataka et puis naba musicien naïe mais mingi to la pena VV solo avec lui on va essayer une fois de parler sur les actualités. Il y a Blana Moussaka. Tu peux m'aider que je puisse prendre bel et bien mon invité qui est VV solo. Bonne nuit. La douce. La douce. Guitariste Makas. Yama be na momo yo. VV solo na Luataka musique na Blana Moussaka. Exactement biso de yango quoi. Tozio na pasi o misi beso ko benga ko luka yo. Ye bika biso ba bebe loka ya ra loka chef ba luka. Ko luka ko pena na mai na ba poto ko zongo. Bibile ko ba do benga ngale musu tozana Lubumbashi. D'accord. Même musu tozana Brazzaville. On va tourner belé. Tourner sur ko tozonga ki. Zawa le on a biso ko yaka na répétition mona Luataka band. Au mona de to répéter ba to répétition ça. On comprend. Vous avez vraiment déjà en direct il y a répétition pour en signaler ba boni na biso na pesi mbo de la Dembo moi ça Mandef. VV solo soliste ya Makas bimisa ba soliste ebele hein. Ouais ngana VV solo za ina. D'accord. As école ya musique. Donc il y a que mon élève au travail mon fait. Ngana za école ba ebele na bimisi. Ba Jani le ba se retrouver na ba poto ba fanda. Siko Jani mangoma. Ye père. Yé père. Oh, je dois croire que yon est mutobimi ça est. Si père ngai. D'accord. Bana nchi tu ba yebike Jani mangoma so bomoni nga momoni Jani mangoma. Bomoni Jani mangoma. Wa père. So ka yoki ke nga yaza mwana akotombuka benga pichi yo banga mno bina télévision. Encore bino mikolo bo wela ka ki père. Te yaza père. Non et ça la bino bien. Na pese mbote Jani mangoma na pese mbote. Évolution et orchestre ils ont qu'une orchestre ils ont vraiment bien. Orchestre ils ont que bien tout du ça. Luataka et tout ils ont 8 titres. Ils ont derrière la plateforme na moment nous supporter by iTunes, by Spotify, by Deezer, YouTube. Kende siko beta Luataka somba album. Toyoki banzemba bien kuna vraiment ba yoka, toyoki ba mobile ya Sony. Ça dit album mana no yebate na ko pesa ngomboni. Mais album on va ya bambwakela Teza mbwakela. Pour ba titre banzemu mususu boyembe wana c'est comme si boza na mukolo nango le kwa mobile ya Sony. Yondo le boule bongo. Tena boulete moi ba terme moi ba phrase eko bimakuna eko mona le kwa moi ba mbwakela moko ikuna na kati. Bambwakela za tezandi yondo soko se retrouver na mabe au sala kanakati ezuyo. Mais mbwakela bo mimaka on a concert ya Fabregas. Oh biso que nous mbwakela kuna. Oh moi mbwakela la concert ya Fabregas. Biso de beta concert comme ba tout ba beta concert. D'accord. Et ba tozaki invité ya Maye Sofa pour la personne l'autre tozaki invité na. Takala ya Sony. Yondo comme Yondo Popola tate na kanga pe na parti na très fort. Biso de yaki ko beta. Blana Moussaka
comme ça aimé na public. D'accord. Nani mobile ya son public ndezongi saki. Yeti. Public ndezongi saki. Public ezongi saki mais izongi saki oyo kanisa te. Moni kombona bazongi saki bato bazala bakombona. Ende tu oza mona liboso na famille bino. Non, je suis deuxième. Moi liboso Christelle qui a la vis. Voilà Patrick Mouya ya famille. Aza héritière. Oui. Kasi yepeti. Siko ba yembela kipe. Toko kende na ka malema. Yembela kite. Sani album na. Non singa bato bozwa pena tant bokota soko moni oyoka on a public oyoka soni kota pena na chambre mi kangela cha album na biso. C'est sorti depuis le mois de janvier 2025. Déjà un mois au début mais promotion ils ont kende bien parce que toujours on a déjà na plateforme mais ils ont bêta c'est très amis. C'est que ça travail d'abord. D'accord. Biso zo rapena temps ya travail. Vraiment. Zo rapena temps so pene ko tone baby to yebisa bandela ko to sala toujours attend. Album pe suis to sala on a déjà joué. Et suis 15 ans pour basala. Et suis 15 ans. Voyez moi artiste aura déjà na banzia mune déjà talabu kwa zara na ngo chez Kofi Olomide. C'est comme si on a memeli bino buku na kati ya Lwataka ko bimisa ko mwanda mbunda. Nous avons na 4000 chansons. Vraiment. Mais to bimisika ka 8. 4000 les hommes qui étaient beaux. Pour moi, la narration le bar a combien de chansons? 4000 les hommes qui étaient beaux. Ah, mon même si sur bomba comme moi parti, surtout le 500 000 1 million. Vraiment. Nous avons organisé bébé yango batwena bochama to ina Lwataka bokeni na ba plateforme na routine de na blan na Mosaka officiel na YouTube. Na ba plateforme betika Lwataka banzembe robimana boyoka bosomba. D'accord. Boyoka ndenge dodo yembi boyoka ndenge Raphaël petit drum boyoka yemoko blanc na mosana ngai boyoka VV solo descendant valable ya Docteur Nico. VV solo, soliste Makassi. Pourquoi le choix seulement de blanc na Mosaka pendant qu'il y a beaucoup de musiciens au choisir car blanc parce que tout ça orchestre belé. Wengi musique maison mère ezali. Latine ya héritier Watana Bezali. Côté ya Fabregas Villano Bezali. Pourquoi simplement le choix il y a blanc na Mosaka? Biso za non la famille. D'accord. Donc sa famille. Ngana blanc na sa famille. Oui, il cause appeler la famille. Ah, pourquoi sa famille qu'on a bakabona na moi passer ata ko liate au kangami kaka. Oui, biso peut d'abord ils ont famille. D'accord. Pour moi to uti musika pour tout le niveau. Bon quand ça no tangi ils a babeta bien. Babeta bien na boyi bango te babeta bien mais biso tozana na tozana blanc na Mosaka bato ko comprendre biso bato ko comprendre que qui est VV solo qui est blanc na Mosaka nous so mona ka bato ba lo batro mais là ba yo ki album ba comprendre que toute l'équipe est belé. D'accord. Toute l'équipe est belé biso tungala za biso ba soda o ba ex phase ba soda mobutu ba formation pe ba Israël na ba Cuba toye mais bato mona biso déjà bato ba yebi toujours la tenter que na les canecans na biso tout ça kaka travail na biso toujours dindela biso le cané na écran chrétien so mono l'équipe par exemple na journaliste ma lobi que avec la douce na ça l'émission afingi te mais bino bo chrétien rat te biso do chrétien so na bina l'équipe na obeta kita na fingi te au fingi te mais ma on a moi chrétien c'est ça ko chrétien concurrence faisant loyal. OK. Concurrence faisant loyal. Dans l'équipe de Pineta, dans le que dans moment où monta l'équipe VV solo azati. Yo mo peso que dans album no so mona que monta l'équipe VV solo azati. Ce que yo so mono l'ékinga. Ya ka pas la douce. D'accord ça va Eve. Bon côté mon frère. Dans l'équipe VV solo azati. On a moment azati. Azati. À part ba venanga ba Docteur Nico, ba Popolipo. Godelo Fumbo. Te Godelo Fumbo est bassiste. Voilà, il y a bassiste. Il y a bassiste. Ba prince ale makaba onyo su batikali. Ntaleko azate. Ntaleko azate. Trop sûr de toi. Mon tout so yebi ozamayeli. D'accord. Ozamayeli. So ko nga zamayeli lo banaza zo. Te naza mayeli. Mais to yebi pe makam tozo sala. Nakon une question mauvaise choquante. Aussi important. Yom to yobi yango mais pour tenir la rigueur té hein. Aussi baron bien. Nous après. Vous après. Nous après on s'en et c'est la nini tant au monde a conflit entre blanc na Mosaka na héritier Watanabe. Yo mon ngo conflit bazala conflit na yebi. Oh. Bon autant blanc na le kaka. A chrétien tant héritier ko le ka chrétien tant ko maratina pour blanc na Mosaka mo lobaki a rotira la jamais ko ndimari ça la frère na ye tant que mutu balongo déjà ligne
pour un héritier. Alors, tu n'auras jamais qu'on dit héritier à la frère. On est dans un conflit. Là, on a un rôle dans le côtoir, on a un rôle dans le beaucoup de ça. D'accord. Oui, que Costa Mutambaza. Justice est dans ma casse, depuis père Wana ya. Comprends? Là, au lieu de tomber ta musique. D'accord. Il y a comme tu n'as pas connu. Baya ko menacer mutu ba ça l'agression il y a ba bon mamoto ce qu'on a ko katika ngani on kam l'état donc biso to mona tellement ba lobi ba za ba kuluna biso to yebi ba to ba kusisa ba kuluna za Costa Mutamba to keka na Costa Mutamba to poser ka point il m'a makambo za la justice mutakata ma biso ta mais comme mande ko na kata justice mais c'est pas du tout bien musique est sous kana kata musique est sous combien ma kofi ya ba justice wana comme sous musique les mutu sikoyo d'accord aye abukio litoi d'accord abu akatio litoi que pour nous obima pe ma bête la sortie médiatique na bino ezalaka tellement ma bête ma casse trop fort on a autour le tout à l'heure so na lobby la douce fille moi l'équipe na télévision bika l'équipe la douce na salle émission yo na tuna kiwa asa ba fingi yo bon bino concurrent na bino le wake mutaleki na boye bozaka héritier ba mise bazaka belé bo patrouiller ka héritier pourquoi cible la bino zaka kaye mais ngai suko oyambi veve solo zala olamba oyamba yimoko bana musaka il dit un maître supérieur yesu ko explique bien. D'accord. Ouais, il y a un moment où il y a un VV solo, mais ça impoli. On ne respecte personne. Ozo bombe la bisonine. On a passé dans nos bateaux, on a un album de Bissou Zawana déjà. Bak na plateforme yo kango o ba surprise c'est bien to bimsa susu da quelques jours to boka susu 4 titres et tikalaki et si ba to tindela biso déjà na mastering et komi kala ti ba na Congo monde ati ba ko zwango na yebi ke Ariol Mata Mazembe la peso mboto masala ngai mais vivre surtout c'est bino peut monde bino pe na ba tourner na Paris na Europe et ça la paye bien tourner kala ti to banda to ke na Amérique latine oh c'est que album est fouti oh loi taka on peut passer ka on va tourner mimi bino déjà na ba musique ba tata mimi maleti biso nous na loi taka ba dodo malongo baza na loi taka ça veut dire quoi yo mo ngande na tande na vandeli ça dit ça loi taka so futa na niveau mo ça ka dire bino zala kabo ezo futa 2 jours 3 jours tant ko longo orchestre comme na ba neku to ko futa ezo futa te na liaki te na sala ki boete tout consort wa moment ba to bombela bino ba image mo ba ba bongo baza ba ingrat. Ok. Cause la teba peso 1 million mais so zo ki 100 francs yango na zo kiti d'accord comprends yo lingba peso ni leader par exemple blanc dans mon sac à la famille vraiment à la banne soit du M par exemple 100 francs yo soit 1 franc 1 franc o etikali bana pe badame o ba peso na yeba ko bomba yeba ko lengel so yebo bomba ti so ko loboka ngabando te yo ndoki yo moko yeba ko bomba na momo moi bana mai tunde bazana okesa bazolia bozana ba fiche de paie bino nyonso Bazolia très kitoko. Bazolia pele ko pele ba petit na parler ba ko tu to lantola. Te mona ndebi na fila banda ko futa ba musicien na en direct. Te biso to ko sala bongo te. Mon biso za ba Congo. Ba Congo ba maboko makasi. Ekolo wana bino ba ko ta faire rigola. Fingola pele ye pena chef ya rumba ya Congo. Mon fait rigole. Yemda après faire rigole les hommes sur Fabou Gaz. Après maïs sur Fabou Gaz blanc na Mosaka. Comprends? Yo classé bon on a classement bon après faire rigole là maïs sur Fabou Gaz c'est plus blanc na Mosaka. Et ça déjà bongo même comme sur bateau ba comment on commenter ba yebi que ça bongo. Après faire rigole la Fabou Gaz. Fabou Gaz blanc na Mosaka. Comprends? Ce qu'on a ba guitariste ngande kwa na bango. Classement makasi bongo. N'évite pas de contredire. Mais tu as besoin moi ndambo ya guitare ça a besoin moi très bien. D'où les Yartakabio tu peux nous aider parce que tu as vu que tu viens en pleine répétition. Moi te zoye moi. On a beto yo sengana beto luno. Betelanga mobile ya Soninga linga wana. Na lelango. D'accord. Surtout quand on va se faire roaming.
yemba te mais nga mona ngena na waka kwa moso moi musique to beto eza musique ya 1950 ba bozongisi biso côté ya ba grand calais bozongisi biso vraiment na moi suka penza ça c'est musique to beti lem su yo se wana na botamité na botamité sérieux sikoyo biso to beti yango obi na ndo leka quelque part père moi benganga vv akana abi mutabete guitare kanisa mabingai apiti ozana agini naka ndio moni ngapi nalo lubulo za koko mabile na moni na dibete zayo poke ko kundola penza biso toza bato yo tozongisi rumba ndenge ezalaki d'accord toke pena ke moni là au Kenya l'église on maté baté biso l'église ya maté déjà esalama vraiment moni totanga ka bible tozwa référence na bible parce que musique a comme ça musique est déjà salama yo siko yeba ko utiliser ngo yeba ko pesa mon peuple o azo yoka est-ce que rumba ezalaka guitare ndemto esalaka rumba to ezalaka ba parole o mutu misa ko yemba ne esalaka rumba la rumba c'est la guitare d'accord mole no beta Malobana yete yango ndem tezo sala musique nous a présenté ba déjà bozelelo comme zo ya boyoka maloba siko hier ko pesa bino message oyo biso to beta na guitare c'est ça la même chose que na Nairobi to zaina na Nairobi bientôt to zaika latina na Nairobi musique e beta kuna oyoka te pour ça na boy tombo la boy musique mon classe même état lié à répétition mais très classe ouais biso c'est la VIP là to gena na Nairobi au monde kuna na Nairobi musique e beta kuna ka ya ba Luambo ba papa Tabula d'accord ya ba papa Madilu comprendre biso skole to yoka pourquoi ba jeune ba obima ba zo beta ba moté awa mais là to boka mobala soni lelo na momo na ebité emenzola na zala na Nairobi na ebité Cherry qui ça na Nairobi soko kontelinga mobala soni zo beta na ba bar tout ya Nairobi vraiment na Tanzanie ko na parole pas taka mo ne Ethiopie ngala kende Ethiopie na koma na Ethiopie ba yebi kutu musique ba congolais production dans ma casse na azako fournir mino azo pesa bino moi quelque chose pour na osala ba promotion ezanzambe biso yoki moi mutu mo wana yoki nani na tout na mo veve nani président Blana biso yoki moi mutu mo azana ko tia bino moi poite biso sala mutu yena ntango bo sanjola ka epe moi mingi ako tia bino po babi po sortie officielle album esalama pour album été comme ba promotion ako pistonner aipe ka musicien tout le monde na ebité yo le bati osoza la seko oyebi na yo na bina rotuna ngoye moko serait rozala vrai ou faux parce que ça des questions na yeli yango poto bato éclaircir opinion pas de problème mais biso doza na bato o ba tcha biso comme Fabrice Kinta vous pas ka ba jongo d'accord Aristote Munamba Aristote ta ya Jésus na Paris Chips Mulungulungu bato tcha biso po ba mwana ba ambassadeur d'Avier Jean-Louis Mukuna Maître Hervé Mouka Shadat David Mukeni na États-Unis bato tcha biso po ba d'accord na ebité oyo zo loba na ebité mutu nini yo zo tanga na ebité ebité mutu na loba no karadule ya ta kabina loba na e babi na biso faire rigoler ndem ta a fournir bino faire rigoler mutache mbongo pour que bossa la promotion ya Luataka faire rigoler mutache mbongo pour que album wana panda na moi partout oyo konde to koyoka ngo Hervé na mutema malamu asaka nango d'accord apesi biso 40 chaînes à radio. Ok. Comprendre. Que quand c'est na dia radio, a tchepe mbongo na katiti. Bongo bobo eneni ka chembo. Ngana yeba te mutu yo lingo tanga zano zela yo bimisa kombo. D'accord. Comprendre. Papa Hervé merci so bataboy bazaki 5 na Congo, mais musique à Congo mata. Mais baba ta flatterie, un peu modèle bo flatter kae. Mon lelo loba na Papa Hervé chikanga pena na loba. D'accord, na tikelo caméra. Merci VV solo muta loba. Papa Hervé merci. Continue comme ça là on va pour na bisocté ça peut pour na battre misusu au balukaka yo merci vraiment les na bla benga veve tala papier fa lobi bo salibo ah na bi bato bo bazaka wapi
est-ce que ce qu'on tout n'a pas tout finga Papa Hervé mais c'est que tu solo la raté Papa Hervé za loboko lukengu mais nous sommes étonnés ningazo bino poids sur le plan financier somo ni batwana baza benga d'accord là il va aider qu'on a 100 francs batila 100 francs na biso ba aider biso na ba radio vraiment yo pele biso ba aider ko na lamba siko lingi o ya ba radio ko mape ya yo yo bazwa que lamba Papa Hervé encore une fois merci vraiment quoi d'accord to continue bon peine ça la quoi donc on a vraiment minté parce que tout coup on a les répétitions on peut se limiter ici pour que nous puissions avoir aussi quelques questions du côté Yablana Mosaka un mot par rapport il y a tout ce qui se passe dans la musique le lo ya yambo quand sur le pays démocratique du Congo les hommes la tiraillement ba guerre et puis tu nous donnes quand même le calendrier officiel il y a la loi Taka. Biso toujours répéter les on va répéter na Baresti. D'accord. Na Kabamba non loin église Facilum aux a pour assister chaque mardi, chaque mercredi, vendredi. Ba musicien oui bo beta la guitare bien oyembaka au salaire bien sur estangami ya musique. Il y a qu'à hésiter pour chaque mardi, mercredi et vendredi de 14h à 22h. Boya beaucoup ta repesa wana na pesimbote na Clarisse Peso Beauté c'est première Claudine Bayena na batutu balingaka VV Solo bokende ko s'abonner na page na VV Solo musique bokende na plus 243 99 80 75 89 plus 243 80 75 89 Papouchi Johnny ko papa na Chloé na Peso Beauté we are together. Merci. D'accord, merci beaucoup pour Solo plutôt pour la disponibilité na yo. Babi tozo continuer la répétition, tozo continuer. Babi tozo toujours on a pour Rolanda émission sur Flair Monde TV. Bo zapete chaîne na bino pe ça rabine information sur toutes les actualités musicales puis à comédie. C'est parti avec Doulé Yarta. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention soutenue. Nous avons bon la répétition. Il y a Blana Mosaka, Nebozo Kamakele, les boyés, Babi, Tokoyambaye prochainement pour que nous puissions avoir quand même éclaircissement sur d'autres questions. Parce que nos yeux vraiment interviewé pour Azaki, vraiment l'attente parce que ça en dirait qu'il y a répétition. Babi, un grand merci à garçon complet. Hervé, depuis Paris, Babi, un grand merci aussi à Dembo Wembo. Bien, un grand merci aussi à Doulé Yarta. Quant à moi, je vous quitte. Mais on se retrouve prochainement, même chaîne, mais avec un nouveau numéro. Bye.